azwa fei na bik alanda émission na yo po akola émission ozali koloba makambo ya kitoko mais tout d'abord esengeli chaque congolais esika nyonso afandi na kiti na ye aza kolanda radio lisolo changement de mentalité soki lelo corruption tolingi yango lisusu te oza ko se sentir que non ngai na bakoki ko corrompre ngai te po na teka mboka bakoki ko corrompre ngai te po na musala na kende kotiela bato voire même tozali komona bacho oyo ya régie des eaux bacho ya régie des eaux bato bazali kotia bacho moko oyo ezali pratiquement impossible mai oyo ezali kolekana na bacho wana ba rafine yaka yango te babongisa bacho wana te bachaka pe bakisi te me ba miseleke te banyoka bankelele ezali kobima na kati ya pompi ya mai me bato bazali komela pona kokufa eske bato wana musala oyo bango basalaki ezali pona ko détruire population ou bien ezali pona ko garder population ezali d'autres mato ko ikoloba ke na ba médecin na kati na Congo bazali su ba médecin ndenge bazalaki te lelo bakomi ko boma bato na nko pamba te ba cercueil na bango ekende po bazwaka mwa mbongo na bato ba cercueil voilà esika oyo papa na biso Zambwana na émission ya malamu oyo memeli biso esengeli chaque congolais akola pe changement ya mentalité ya moko na moko merci na émission ya kitoko oyo ngana lobi oyo ko contredire nga awa biso ezalaka débat moto akobangisa moninga te tomoni pe ndeko mosusu asili kokota ya biso na nzela ya singa soko kopesa ye maloba pesa ye maloba eboto merci ndeko Davis na banga na pesi nano antenne pa ya ndeko Eugène Mpumbu comme ça bongo ngana répondre yo lisusu to na koba na émission na ndeko Eugène kuna na banza ozali kamba koloba kuna avu l'antenne na lobi me na koti na tika kolanda lisolo penza ndenge ndeko na biso za koloba te mais moi na kundima na ebite ni na kubandela pa ini na ko yebisa bino na ebite puisque lisolo ndenge abande koloba na tika ko kango tin puisque na oto ko makasi ko na oto fungola ka siko bona na tika kolanda lisolo ni sote na banzi na ebite loko na koloba te puisque na tika kolanda lisolo ni sote weskizenga ndeko na biso msusu azapene. Merci papa na biso na banzi merci ndeko Eugène ndengo sili kokota apene na banza okozangela pe loko moko te titan zali kokoba emission oyo alors ndeko desle ndiko otikona ezali parce que population na biso ndenge na utika koloba lelo na so koloba nini constitution ya Congo soki bana Congo bayebaka article 48 oyo ezali kopesa droit de logement droit de l'eau potable droit à électricité droit à service nyonso oyo ezali te il faut l'état akomisa ngo na porte na yo po yo okoka ko bénéficier na ba taxe oyo tofutaka yo okoka ko bénéficier na ba droit na yo en tant que mwana ya Congo de place oyo okoki koyeba ete makambo mingi otikoloba wana ndeko DSV eza na article 48 donc ce que tu bien comment possible le gouvernement et que de permettre que mutinyoso azana lupango na ye azana droit à protection ya cadastre parce que afuta ka kuna ye azana droit à logement alors faut que nous retanga conseil le logement ya kitoko na ba condition ya kitoko na ba condition ekoka eau potable likamoti ko ba régie des eaux wana makabazo ko salaka to yoka ki batu bayena ba meeting na ba jour ba nini autant to koya kozongisa droit de l'homme to koya kozongisa ba SNL ba régie des eaux mais ça n'est pas article 48 et donc jusque là naza ko bisa ba komba ba teme ba baza ko landaka évolution ya Congo boko yeba ete ngai Joachim Zambwana yaka jamais ko loba makamu comme un charlatan comme un non intellectuel pour dire des choses dans ndenge ka naza ko yeza ko yela kana motema non kende ko tanga constitution article 48 droit de l'homme droit de l'électricité droit de mai ezaka kati wana ngako nazo pesa mika de passage mais nazo ko fongola bino ezaka pasteur le boko ko tanga na mukanda ya Matthieu 7 azana place na yote atangela yo nyonso yo peta ko granda ko après matéya kende ko tanga po okoba pe polia pe potonda ndeko DVS réponse nazo ko pesa na batu nyonso c'est trop brève mais kende ko tanga article 48 okomona un Congolais ne pouvait pas manquer d'eau potable. Das mineral vasa. Yoza en Allemagne kuna. Il fallait ezala. Makamba cercueil utiko ba médecin baza ko sala ka ete ba ko kino sala ka ba cercueil ebele po ba kufaka po ete ni bébé to da ba ba sala bona po
biloko bakunde bembe oyo eza kokosa mbongo moko kosakana te. Mais laisse-moi vous dire que quand on a construit à Congo, ils ont fait que ça est bien exposé tes droits d'environnement ezali. Au cas où on a fait tembe na wiko ben na loi nyo so tokola la te. On va exposer bembete na balabala. On peut permettre que yo l'état au monde na muntu azo kumbaka cercle na muntu. Biloko yo na constitution ezawana. Je me demande bien comment Congo eza ko bongate avec nos politiciens au bazana mayele ya ko créer constitution qui est la loi. Mais bazo va appliquer ya ngote. Mais faute na bangote. Si bazo va appliquer ya ngote, elle nous pezali faute ya ngai na yo peuple congolais. Toza na biso ko yeba te ke ba droit yango ezawana, ba loi yango ezawana. Voilà pourquoi ba policier belé ba ko ya ko kosa biso ngata na ko ya kosa droit de l'homme. Na ko sa be non. Politicien wana pesa message Joachim Zambwara ke ko tanga constitution ya Congo akomona ete biloko ya ngai na ngo ça existe déjà. Ezana ngo déjà wana. Alors, pour que nous na deuxième section oyo Obandeko mingi na mwe bakomi kokota nakolobela makamba Don Quichotte et le moulin avant na bato kota na Don Quichotte et le moulin avant poto yeba makamino ngelekaki oyo na ba basi batanga déjà histoire oyo na kotombola kaka na 8e chapitre ya fable to masolo ya Don Quichotte et le moulin avant na pensana ndeko Charlie Kashila akota nano simande tanga kozonga tanga kozonga antenne ngani na okota na section na oyo Don Quichotte et le moulin avant. Ndeko Charlie na pesi baloba. Oui, merci merci mingi papa na biso Zabwana. Vraiment na landi masolo na yo na bokebi bandai bandeli na kanisi merci na maloba o pesingai. Na landaki papa na biso dia na sulufutu ndenga utai koloba. Mais na kobakisa oyo dia na lobité. Na boni o parler mingi sur constitution et puis o parler mingi sur élection on parlait mingi sur makambo ezali ke bantu oyo ndenge nini bakoki koya ndenge nini okoki kopona mutu soki azalaki na makila to azalaki na makila te soki azalaki na mbeba to azalaki na mbeba te il faut ba article nyonso oyo mutu akoya nango ese komama na constitution mais ngana oloba kaka eloko moko constitution ezali ba appliquer kango soki droit de soki liberté il y a droit de l'homme et ça n'amboka wana soki liberté oza libre d'abord ya ko s'exprimer ozali libre ya makambo nyonso esengeli ya ba droit oyo eza na constitution et ça la makana mboka en tout cas oza libre problème o uti ko loba pona makambo etali peut-être bato yo akoki ko ya po ba voter ye esengeli boye ba soki asimbaki makila soki asimbaki makila te ngana okanisa ke na ebite soko ko yebisa biso na Congo. Oui, la constitution est bandako salamba depuis bakasavu bozalaki. Est-ce que peuple congolais azalaki libre to azalaki konzama na bapaya? Est-ce que Mobutu azwaki pouvoir na ndenge moko ya malamu o ya azalaki ke lelo ya za président a nommé yo soki ministre intérieur, soki ministre affaires étrangères, soki pe gouverneur, soki nani ozape na mot à dire ya likambo ya lingi yo ko boya. Na ebité na place wana est-ce que na tango Mobutu azalaki na pouvoir ezalaki penza ke no yoko wakoloba olobi penza ke no ya lobi ke constitution na biso article 24 lobi boyi yopo ye non tokoto sakaka ndenge lobi wana na asile soko lobi ndenge wana se koza mwana Congo te ngana yebi ke bato baza kozoba pouvoir na silicité bato baza kozoba pouvoir na Congo bazo ba pouvoir na ndenge ya bien te bato bazo ba pouvoir na Afrique bazo ba pouvoir na ndenge ya bien te ba constitution ya malamu ezali appliquer mingi na poto parce que bato baza na poto ba président o baza na poto baza ba pouvoir o ba bengi pouvoir ya peuple donc eza différent na mutu o ezali baye ko pesa bino ya ko tia ndenge to monaki baye ko tia Kabila na pouvoir na Congo baye na armée mobimba ya Europe baye ba tcheye après baye ba komi constitution na bino na Belgique et pas ba Louis Michel baye ba pesi bino yo ye na radio o tangela biso ke oh nyonso wana basi ba komi na constitution mais constitution wana yo zoloba e uti wapi d'abord il faut on loba ke e uti wapi parce que na mono zo tangela biso article 20 article boye lobi boy article boye lobi boy mais il faut to tala nanu e uti wapi est-ce que constitution wana ba congolais mutu ba komaki yango parce que makambo yo zoloba ke nyonso oyo bakoloba e uti eza na constitution
eza na leader moko ta koya biso ke o te na koyela bino boye po na ko na koyela bino boye po yaza mabe nga na kosala eloko boye mais constitution wana est-ce que soki yo lobi ba respectaka yango te oui na kondima ba respectaka yango te mais bino ba congolais est-ce que bino bato bokomaki yango to te donc cela veut dire que droit de l'homme na mboka eza appliqué te biso to lukaka moto ya koya a appliqué yango donc soki yo zabwana olobi ke lelo naza candidat non na ye na yebi ke constitution na biso ba respectaka te mais nga na ye lelo pona nini bo voter ngai pona ya ko appliquer makambo ezaka na kati nga na moni tina te o bato bakolobaka te nga na komi na nga sima zabwana donc naza libre ya kokoma sima zabwana po na minute oyo zabwana alobi ke ngai nazokwende ko appliquer makambo wana nyonso tu parce que tosala yango me baaplikaka yango te donc nga na moni mabe te ya mutu soki alobi ke nga na landi na ngai ngbanda mpo ngbanda alobi ke nazoya na état de droit parce que toyebi banda tobotama na Congo état de droit ezalaka te donc lelo soki ngbanda ye alobi ke ngai nde nazali awa nakenda ba élection normale peuple a voté ngai donc soki a voté ngai parce que liboso nazalaki nsima Mobutu donc nazalaki nsima Mobutu nazalaki na eloko ya koloba te donc nakei sikoyo mpo nakotisa droit de l'homme donc sikoyo état de droit ekota na Congo namoni mabe te soko ngai na elobi bon sikoyo naponi na ngai nzela ya ngbanda nakotala nanu te ngbanda azalaki terminator natala nanu te ke ngbanda asalaki boye mais opinion na ngai moko nakei sikoyo nsima ngbanda mpo ngbanda sikoyo atalisi biso alobi nakomi kosambela nakei nde mpona aplike makambo oyo ezalaka na constitution te mpo bakongole bakokota na kati mabe moko ngai namoni wana eza te mpona mutu akoka koyeba ale entre temps so na ngai naloba ke bato oyo nyonso oyo toza na Congo ezali bato ya mayele mpe baza trop to ignoraka yango te ke non omona le mosusu mutu azoyeba te constitution lingo loba nini o mutu azoyeba te ke na kovote nani non bato wana nyonso tu wana baza mayele soko otali bango na kati wana bazoyeba likambo nini bazosala parce que un président soko olingi koleka esika il faut ya marge nanu bino botalaka ba le passé mais nga natalaka na le passé te parce que bato ebele bakongole mingi batikalaka na mabe ya bato ya kotalaka kaka ba le passé bato ke mutu boye asalaka boye mutu boye azalaka boye mutu boye azalaka boye biso za na makambo ya kotalaka na le passé bato te monde ezokende na avant il faut tokende na avant parce que lelo basali ba ordinateur mais bato mosusu bazalaka toujours kotalaka ba video ya kala oyo ezalaka ya minene wana baza nango na kotalaka mais biso za na besoin ya kotalaka ba CD kotiaka monde eza koévoluer koyebaka ke bon position na yo eza nini position na yo eza boye tomonaki yango exemple na bato lokola bambemba mbemba lela ye na minduki na ye awuti na ye kuna papapapa abomi mpe bato ebele a partir ya mboka lokola centre afrique bapatase mais ntango aye na Congo batie makambo vote ezalaki suki makambo minduki te mais ebele ya bakongole mpe bazalaki nsima na ye donc cela veut dire que bazalaki na but moko oyo bazalaki kovotele ye bayebaki ke so tovotele moto oyo donc tokoekarte nano moto donc seke bazalaki na but donc yo kobenga bango bazoba te mpo bakendaki kovote mbemba donc cela veut dire que moto nyonso azali libre bandeko na ngai biso tozali awa tozali na batashe na banzoto na biso moto nyonso aza na tashe na nzoto na ye mais il faut tolukaka ke choix ya motu ezali choix ya motu soki bato baponi nzela na bango tokoki koyaka te tobebisaka o te motu oui mais yaka na démocratie soki moto ake démocratie eza bien parce que démocratie ezali motu aza koya na démocratie asimbi manduki te eza lokola yo ndenge ozali wana ozokoloba olobi ke so nake na Congo lelo napesi candidature na nga bakovote ngai et oza libre mais osimbi munduki te d'abord ekozala impression moko na bakongolais ya bien balobi moto oyo mpenza ye aye kolobela biso nini na monoko tovote ye na monoko bakotala nini plan nini yo ye nango soki plan oyo ye na bango econvaincre bango namoni pa ntina moko te bango balobaka te tokovote zabwana te mpo zabwana ezalaka boye o zabwana te ezali te donc moto aza libre tobosana te ke bakongolais baza mayele bakongolais bayebi oyo oyo baza kosala ata yo ye na mayele na yo soki ya puku o ata oye na mayele na yo ya mabe okoconvaincre peuple congolais te parce que peuple congolais aza na virus oyo ezali ke azoyeba destin na ye azoyeba esika nini azokende merci nazongisilo maloba merci ndeko na kashila na ba réponse osili kopesa ndenge olobi pe olanda nga dès le départ na banza nalobaki bien ke ngai lelo nakozala couvert na de côté
côté la Bible, na pesa bino Matthieu chapitre 7 pour vous dire que oyo nyonso aza na pai na lisu na ye